www.clnewstv.com hein? www.clnewstv.com de Christelle Arose, Mamou Lurani de la presse congolaise. Elle puissance et à papine dans la messe donc bamote na bino bisika vous allez vraiment na nesengo ko kota na banda ko bino pour plus bino ba news eza art news to belaka ba news ya ba artistes nyonso musiciens artistes comédiens musiciens carayani musiciens chrétiens tous les sortes des artistes to belaka peintres donc nyonso les artistes de l'obélake na art news vous rappelez ba news ya ba artistes nyonso vraiment merci na ndenge boza ebele pour na biso merci na Amiel Munofa pour na ba image lelo na ebele bino moko moko invité na bino ko sepesa bino parce que to panza na eka de to ba to solo na e to 0 minutes ebele te mettre solo na e bien na bi ke pas ba réponse to ko ya ko répondre biso to ya ebele bino métro effacé na mbaka déjà mais le suko te mettre le solo umela na sur na ba audio basi bazi occasion ko landa métro na YouTube na umela zo le ka ap et pas na biso umela ezali donc métro déjà sur le bac hein déjà na banda ko bino pour on CP ça bino avec umela to solo métro et biso métro ba bengana na BCBG ka de toloba ba bengana ya longwa emote ba bengana na BCBG basangani sikola Mignon Abraham mise à disponibilité fils à papa chéri donc to yebate makambo vraiment vient ngai Janice Tantunga pour to banga muturi ya nita sita de Suisse Alanda moninga bato ya Jean-Marc Ondita mona mateta solo na kata Suisse vraiment yebiango Chimène Kela mosa peme je dis ngoya isko zaina ba Canada yoko yebi solongo en fait c'est déjà invité la beauté bonjour bonjour Christelle bonne Choupol l'homme de Oumela Naleli Bonissa oui Pepele Choupol né de Mikolo donc Choupol de Alexis donc plus que guitare maras ah bon on est Oumela ouais Oumela ils ont se comporté très bien d'ici là 2 semaines mais ça va vraiment. Ça va 2 semaines vraiment métro loin car BCBG ou Oumela on dirait que comment vous avez préparé donc bon c'est là au long maman ko boka Oumela toni ezaki nango coûté ezakaka soda zala toujours prêt ezalika de temps koto etengami bamoto epeseli koto maman epesi face donc banzembo ezalaka déjà to préparera déjà pour artiste oyo aza na nzembo te oyo apréparaka banzembo te seka aza ni artiste te musicien oyo aza na nzembo te aza na vocal te musicien te biso nazalaki déjà prêt et surtout que je prétendais déjà que papa Chéra opesanga nzembo na balle de match j'ai senti déjà que papa Chéra opesanga nzembo na balle de match et on a préparé déjà. Et ça là que batinga libanda et bon idée pesami donc Oumela wana ezali dans ba projet na ozaki dans ce qui na balle de match ba peso nzembo donc maman ko boa kiango ouais ça parmi nzembo nando kanisa pina non so papa Chéra pesinga nzembo na moi yaki moi 3 nando balancer oyo mais ba nzembo ezebele preuve ane que Oumela eka ko annoncer maxi single single wana ils ont combien de titres parce que single tu as vu que ça nzembo moko mais ba misi za babi maxi single aura 4 5 500 tu as vu tu as combien maxi single na compter za na 4 titres na compter za na 4 titres nango moi messieurs toi messieurs donc toi pourquoi t'es moi messieurs donc on a vu que tombe moi messieurs on a vu toi messieurs ce qu'on a moi messieurs pourquoi ouais moi messieurs parce que moni na classe pour na ko tombola musapi esenga te ozamayele to za la zoba esenga kozala courageux mutu mso koza ana réponse mais aobanga otombola musapi musu pas na réponse te yango atomboli musapi te mais za musu pas na réponse te mais courageux atomboli musapi après ça ne fils que réponse à ma B1 et surtout tant que otanga penser à Android perception non il faut toujours tomber la musapi to za na réponse à bien te il faut tomber la musapi ndengwana ndeso pesi réponse à ma bé ba bongisa yo que non te za ndengwana te za boy ya on a moi messieurs donc nazui courage wana
Natomboli musapi devant ba artiste minene nyonso baza na mboko devant ba grand chanteur tout baza na mboka oyo natomboli musapi na biba yoka na réponse na ngai so ezala ya mabeto ya malamu me bayoka ngo kaka na bi moi messi tomboli musapi donc bayoka si vraiment tomboli musapi bayoka vraiment ba artiste minene bazaka de tomboli musapi liboso ba artiste donc pas peso chance disons pas peso chance pour bayoka est-ce que au sala pe musalon kitoko Oumela déjà est annoncé moi mes CD. Yo qui Oumela, yo me to jugé. Et bimi longo lokola oh minu Abraham sous bima ki mais amour pirate mais to ko pété to ebiti. Donc bima ki non comment muke wa eli wona Oumela pe lam soko na jewana. Te Oumela yo na jewana te même amour pirate ezobeta. Ezobeta moni elo moko il faut to bomba te. Ba enregistrer na biso ato futi mbongo mais il faut bando ko benga mais toyokani na futi l'extra clip na ngai mais faut fana na ndako so moni le kate obandi ko benga donc na éviter vraiment soki biso to sala nini quoi e bolo barabana papa chéri o babi maraté mais ba effort yango tozo sala to sali ba effort to yembi banzembo bien to sali ba clip bien mais soki komi pa na bino bo fandeli dossier na éviter bozo consigne wapi. Bon, comme ma consigne, ah bon, les grands soldats Michel Lenvo, donc moi je suis à solo, donc prêtre des prêtres, donc comment on vend de la barrière. Mais au fan d'abouye, ou tu détente musicale, bien sûr, na chaîne na solo là qui, au fan dit bien détente musicale et si libati oté. Comment finir bien? On va finir à bana BCBG. Comment la BCBG mingi babi maraté qu'on se les dise la vérité na habité. Bandoko ba la ndabi soto to na ko ça va la BCBG mingi babi maraté so ba longo ba msusu babi maté nga ba tam sous démarche ezala mabe. Démarche ezala mabe biso toye pena na voie normale. Hein to sala msala ndenge sengeli toza wana respect na papa na biso El Salvatore de la patria na pesi mbote. Tout ça la musala na biso bien promotion je suis au four et au moulin donc Oumela ndena lobaki ke rideau et katani donc rideau wana ya temple za au katana Oumela il faut yemba mana banda kwa batu Oumela il faut yemba mana balabala Oumela il faut yemba mana bar na ba boîte na ba mboué watu faut ba yemba Oumela Oumela faut ba yemba nengo zolo ba na to boite me ba de be ba musicien belé ya papa chéri to ba d'autres cité ba chef du gouvernement Abima ba tout Kaluji c'est belé ba Chaingenge lelo Dino Caporet bino pe bolandi mais ba wana nyoso na tangi po bino boyena sima wana so na tangi ba artiste msu ba longo na ba orchestre msu avant bango ba sala musala ezoyo kana mais ba musicien nyoso bima na wenge parce que la ko peut-être ko bisante moment ko ba bayoke puis esi nango ya na lobite ezali kamba rideau ya temple ezali kamba rideau ya temple rideau wana et c'est katanaki mpona yona Abraham toko mais nini yango esila raté ata malédiction route soukara na 4e génération donc la malédiction soukara na 4e génération soki bana ba utara na BCBG bazara na bilakeli we ba biso to 5e génération malédiction na c'est souka ki na 4e génération to ba to ba longa biso zakina na malédiction na lo bien soki réalité wana o ezara na BCBG bana bia papa chéri et simbaraté soki ezala kabila keli c'est que et soukaki na 4e génération bisoto à 5e surtout la nebe bane beba mais papa chanter bo makana position moi bien te ngola msusu bo kenda rapé ko évoluer ko bima na position bien détenue ndenge la msusu mais bo mina ndaku na papa ya koyoka na te ya kobenza na papa chebino libanda ya ngola msusu musicien ni na valongwa na orchestre ba onyo so ba sala succès ayoka na kina papa na ye avant bima que non bonga na moni na sala album. Non, ça l'album, le président pas fongolé lié mutema, après Sinzela Sala. Pour passer à qui mise à disponibilité à ça l'album si les lots montent à ça une actualité. Depuis Bima depuis droit chemin si les lots na un album na yo après ça occasion à musicien na si les lots à Zakar en actualité non international star international. Ko senga mise en disponibilité au kanti et arrangé à patron na et arrangé à patron na été pour dire que bah fongole la guerre mutemate mais tellement sala musala bien a sala musala bien tilelo yangwana azoko cartonné
Mais badinga mtupe balongwa BCBG bastala musala bien mais ba cartonné mais ça va bien. Dans l'otanga. Kasi yo mtu baninga msosiona ça musala. Le gouvernement ça musala nabe. Ah. Surtout un album récent, c'est maman Mungala Teme. Oh, ah bon, on a joué tant au Congo Penzate donc pour tout l'andra banze mais on a télé facilement oui il faut na télé so on a télé na tika la monde en côté yo Congo té moyen jijango ezate. Azaki moi libabe moi ya BCBG. Té omoni biso to sala ba no to sala na ba norme nyonso oyo yo esengaki non bato ba réussir ba bengani nga na BCBG premièrement cause nangeza juste na sala mabe mon côté batianga na porte nazola lanzala pona ko kutana na ba enregistreur ya ba radio ya ba télévision pour umela ebeta moni musani so senga sacrifice ya watu msuso ke simbi leo ba simbi kisi ba ebite ke na 1000 francs na ndimi na pesa ngo nani enregistrer nga na fanda nzala ba ebite ke za sacrifice donc na osala vraiment ba sacrifice nyonso wana ya ke ba fan pe ba yamba yango bien donc ba fan isika bozwa mi bokrota na ba YouTube bo beti métro effacer ou mela bo télécharger ou mela bo yoka yango bo mesa na koyemba yango ya pe chanson moko facile à chanter donc binorambo sala ke biso to évoluer bien parce que toi on a un problème sous ba fan à BCBG et ça papa chéri ou rien et ba fan à BCBG ba mité makasi moni ba onyo so ba longwa par exemple pas vient na biso tsone ba fan ya maison mère partout bazali ata o balongwa ki na ndenga fo na ndenga bien mais soki nzembo a mission na bango ute na ndako na bango ebeta quelque part ba ko se manifester. Mais ouais, à BCBG, bah, mité mamakasi pour eux, c'est papa chéri ou rien. Pourquoi bon? Alors, il y a un autre aussi à Nabango. N'habitez, bah, fan à BCBG, na lobango à tout moment. N'habitez, est-ce que ça vous arrange? Tant que la télé, bon, on a la télévision, il y a que banaya vient sonner. Télévision comme à ouéraniser n'engena loba. N'habitez ba fan à BCBG ce qui arrange Arabino a bokangela biso ka mutema tisuka to bunga ndenge boling. Mais ce qui arrange Arabino te bo fongola mutema bo soutenir ba artiste na bino. Des places bozali so zalaka na terrasse. Zwa umela na volonté na yo moko betaka yango so zalaka na boîte. Zwa umela betaka yango na volonté na yo. Ndengwa na nde bokoyi ko soutenir biso. To sengi bino mbongo te to sengi mingi te ezaka ke bo panza umela bo panza amour pirate to défendre couleur ya orchestre na bino bolingaka to défendre couleur ya leader na bino El Salvatore bolingaka mingi de ce bokangeli biso mutema to kosuka ko kende nzela lufu to kosuka kende ko se réfugier na Luanda soki wap donc OK nzela lufu to da projet bon siko soki simbité papine de la maison habité quoi mais 33 ans année va projet lufu donc ba projet za ke yango to sala oyo na bimisi umela projet za sikoyo na préparer moi messieurs entre autres côté on a président nanga Mignon Abraham a bimisi Mignon Abraham. Ah bon président non? Oui, c'est mon président. Ah bon? Ben oui. Et surprendre yo. Non, c'est début rare que Mignon Abraham va côté mais trop à côté non ça fusion hein. Oui, tous ensemble. Donc on bengana bino pour bengana yo pour bimana ba Mignon Abraham mais il fallait que bossanga na bossa fusion. Non, moni maramususu ba circonstance ya na makambo nango. Et ça là que ngai batsenga libanda Mignon Abraham a sengi mise en disponibilité yekutu alongwete. Il y a zana nous na BCBG. Sûr que Mignon Abraham a BCBG mise à disponibilité comme il fallait pour baner belé. Mais mise à disponibilité ça na limite temps. Et cause à 15 ans, 20 ans, si ma zonga mise en disponibilité. Donc, moi, je suis président Fali à Zongi quartier latin. Sûr. Oh, mais à 5 ans mise en disponibilité. Et donc, on appelle ça frère Nanga Mignon Abraham, conseil à tout moment, même si on ça la gara ndenge, on peut ça tout raisonner. Même si ce qu'on ici passe en or.
zongela activité na BCBG pour mokilier zo raison te quoi pour battre bien non c'est une mise en disponibilité et sous karaboy nga na pesa que conseil c'est ça de sorte que bato bazo raison te orchestre tu sais fandi kuna yo posana et kuna bon orake na ozonga activité na BCBG ce groupe na orchestre eza pona ko accompagner projet na ye ya Passe en Or album oyo papa chéri apesa ye officiellement papa chéri apesa ye yango officiellement et senga soki bimi alors je vais à BCBG te tam supo banda ko interpréter yango pour joba contrat kende par-ci par-là et à ce moment-là on a besoin ya bato ba interpréter album na yoan yango c'est l'explication na ye aboya ko salango à la hâte album e bimi si mananga comme luka banani ba ko interpréter yango salango bien avant et nga tellement nazali pe na esika ya kokende te na bi bon naza na kati ya projet wana ya Passe en Or esika bato bazali structure ezanga te comme c'est lui l'initiateur il est le président du groupe et moi je suis le vice-président deuxième personnalité ndenge ba benga vice-président ouais sûr que vous travaillez très bien à Mineron. Oui tu travailles bien parce que nga déjà ba biloko to bato ba bendanaka bato ba welelaka na banalizango déjà omoni na musique bato ba wela mingi leadership na mbongo nga siko biloko nyonso na banaliza yango sûr que banaliza oui na banaliza peut-être bato ba lwa non pona no to komi okotisa te yango na lobi ndengwana mais même temps to za lokotisa na banaliza déjà makambo mbongo parce que bato ba wela mingi leadership mo tam susu nga na Mignon Abraham to uti BCBG tam susu nga pe na lingo mata na podium na nzemba liboso te fona zela na mama mo ba mise ba yemi na sima ba simanga na roya na banaliza on a banda concert c'est tout dans concert na banda ko banda na nzemba liboso ti esika concert aussi ouais sur donc le beau banaliza on lobi to zonga soute ke Mignon Abraham na metro wa wela kimbo parce que tout le monde on a orchestre mingi zo kabana ka ba surtout et considère ka so bato longa mbele misatu ba kabana to so ko le boyo so ko le marquis les lo faire rigola ye kuna place na JDT ba bindo baby Clinton ba panzane pourtant ba longa ki luboke ba sala rapé premier album na bon pe cartona ramaka ndeti bango nayoka explication ya venanga JDT mulopo abi bayoka na kite basala orchestre tant mon amuto longwe na ndenge ne ba se retrouver na poto yo potikali ah bon toko sa eloko moko ensemble ba sa eloko ensemble la ki orchestre ya longue vitesse la ki orchestre à longue vitesse et puis ba sala ki album moko mon amuto azwa kwena e makambo mbongo oui mbongo e panzara batu mais ce qui nga na Mignon Abraham tozala ensemble était lobby les attentes sous destin moi quand na minute yo nga na zui ba contact moko boye tam susu et senga te Mignon Abraham a s'affilier pour y pas déjà na producteur y a déjà bien assis de temps sous producteur moko pa y côté na ngai que non na lingo sala eloko moko boye tanga ba production bilo bo travailler ensemble producteur aya na ndenge na yo aya na comprendre on t'explique ça ouais moni Mignon Abraham azana producteur structure ya orchestre marambutu et fandi déjà et métro nazawana na préparé kaka single maxi single na salle déjà appel na bateau tout balingi ba bazwa maxi single wana ba contacter ngai na opesa numéro de téléphone donc ndena bagi destin moni senga maramsusu moni Abraham a une mise en disponibilité parce que a ko mélanger ba travaux na ya Passe en Or na ba activité à BCBG yango a une mise en disponibilité c'est dans ce sens là na lobel et comme on a niveau moko boye que notre amsuna komi trop pris na makambo moko boye et na ko travailler na bande ko nanga souté to zana bango na 4 10e bataillon peut-être c'est peut-être des na 162 tam susu moi distance et pesama mais na ebike sur le plan comportement to zana ba point commun belenga na frère na ngai donc ba bloko tonga na ba banaliser et pas banaliser na yango Marcelo Mbongo asolaka déjà bien balobiso oza capable na makamba miki oza pe capable na makamba minene so mutayibi okabula 100 francs na muté ba question ba pe 1000 francs bo kabola ngo bien président na bato mususu wana déjà dans 100 francs déjà kaka bimisi déjà face voilà merci leadership donc
nga vraiment côté on a banalisé ce qui veut dire là noir blanc Mignon Abraham soka on l'a yoji na ye problème tenga on l'a noir blanc le rôle ba musicien tout. Voilà, merci à Maître, merci à Canes le Jojoba, Mosiki Tok, on a cassé à Lausanne. Un grand merci encore à Gabi Panzo, le boss des boss, Kalamingité, donc salle de fête, flat, Gabi Panzo, Katsabakin et Zaoïda. Alors, métro, tout ça, mon Kessima, au lobby, ah ok, TV comment ouéranisé, voilà, ouéranisé, donc sur les qui au côté maestro, Zobetakuna, au côté Ferregola, au côté Wata, donc on aime tout bazo régner. Et ça la cause qu'on est ni comme on a qu'un bande qu'on a bu dans maison mère, parce que bino c'est pas la clan wenge, bande on a bu dans maison mère, bazo évolue, le bino bato BCBG, bazo évolue, télé l'opposé Libana et ça la cause. Méchant abbé. Méchant abbé. Ya omoni kangi bitende rouge jam tout la titenia bitumba côté na terrain mangosko contre bana tout babima na orchestre c'est na ba babimi na bes na nini na maison na ba o BCBG bango nyoso bon ta bibi boso na bino so boko toye bunda bingo kende liboso za ko matin de toye ko bunda donc makamboza minene quoi. Métro, vous associez à Mignon Abraham, si vous bimi c'est l'eau na bino, ça peut vous encourager que nos présidents pas papa chez. Pourquoi pas ceux qui singent à l'andengwan? Non, ceux qui étaient bon, c'est l'eau na bino pour que ça bénisse. Vraiment, na peut-être un sous Mignon Abraham au salon, mais si on a na linga ba flatterie on a été. Pendant que ça bénédiction papa Kandezara donc tout le monde n'a pas maïs sauf faire regarder dans musique album n'est que n'a pas que ça bénédiction pas Igor de la forêt. C'est une stratégie et cause à la randenge monté. Stratégie cause à la randenge monté. Que le roi ba salaire boy bisope photo sala boy. Moni na fandina papa chéri moi ta muki on a fait na wana 5 ans peine à 6 ans. Papa chéri a timba fort, à timba fort donc même bateau gang leader yebina flatter si on regarde dans la flatter en même temps dans la kati dans la flatter toujours na musala wani na ba flatterie que voyez papa chéri cédé na ngo na ki kongo to benga ngo ki zodisa ok ndeti komi lingisa donc papa chéri na défendre car na musika yaza na parler na biso kuna totika biso na kikuku koto yo mais to défendre ndé couleur 10e bataillon Kanobi 10e bataillon métro 10e bataillon et bomi BCBG depuis kolongona yo Mignon Abraham BCBG so kana biso té na habité bomi BCBG pour la nuit. BCBG ko kufate BCBG c'est papa chéri. BCBG c'est papa chéri. De ce papa chéri ndazate wana BCBG kufi. Kobo on a sens que eyo kana souté. Tu habite kapo na matanga chichi to kapo to comprendre te. Depuis kabino bolongwa BCBG vraiment dans les aïe que actualité moi ni mais tu ka souté. Tu habite bino to kena ngenge wana tondi. Non to kena ngenge mais siko parmi basoda oyo yo babande ko banga ko affronter presque quel que soit manque ya actualité. Ils ont métro, ils ont Mignon Abraham. Peut-être dans ce sens-là, au moins, il y a absence. Il y a des soldats qui sont dans la télé, absence, ou des salles qui sont aux informations. Mais BCBG aussi la télé, on a que papa Chiraza vivant. Mais ça manque d'actualité, on les la télé, on les mis ici à Batou. Donc peut-être album, mais ça, le côté concert, peut-être beta concert, ils ont médiatisé, donc ils ont le là. Exact, il y a un silence mais exact parce que bino boyemba qui il paraît que nzebo tellement banzebo belé yo yemba qui na kati album ezongi azeli. Non. To banda album balle de match 2011. C'est qu'on a en 2011. Tu n'as en 2016. C'est qu'on a battu nenyo sonné bimaïté pour ni ponga na zalaïté fallait que balon la bavona ngai. Donc papa Chira dans la politique naie azo kumbe la bord naie.
ye moko ayebi mokolo comme après aobimisango kolongwa na biso eza raison te que eza keno ezongisi album nsima parce que omonaki nulle part affiche moko ya to banderole moko keno ba de match elingi ebima après biso tolongo ya moye ebima so eza te non non. Métro effacé toko koyeba relation ni oza na malgré longo e BCBG oza relation oza na ba ndeko no mususu batika na biso relation eza nango bien oyo akobengana tobenganaka oyo ya kokomana tokomanaka mais oyebi kaka bamosusu babangaka na bango koapproche biso mpo tokóma lokola bavirus moko boye soki bamoni nga na ye bamona ndeti nangi nazwa ye na 10e bataillon donc baoyo akomana tokomanaka baoyo akobengana tobenganaka sinon relation eza nango bien na batutu tutu relation boza nango na tobengana chef ozalaki chef na bino parce que oza sute sege mignon parce que ye nde mutu amimaka nouvelle wana esalaka ke lelo bamétro bazala libanda malgré tout métro aza déjà libanda relation ni kozala nango na sege mignon relation mafuta na mai ndenge nakwana tata batia biso vere moko santika kena o mafuta o mai moto akoderange moninga mpe aza te donc soki basali yango sauce nde tosangani donc tosangani na kati ya musique toa bandeko na kati ya musique mais ntango batie biso boye soki na basali sauce te relation mafuta na mai moto nakwana ye ata batie biso molangi moko omonaka ke ekabwani mai ekiti na se mafuta na se mai likolo. Voilà vraiment malais métro moko na suka émission na biso tokoko tuna métro question moko métro lelo oyo ozobisa umela single na o single ebima après le lobby métro pe ezo single ebimi déjà après lelo oyo métro pe bando kana TV pona ko confronter papa chéri kwa za succès toni ko affronter ma mission comme ka ma guerre OK peu comme luka ma guerre na papa chéri pour kotana nazwi wapi tala invité tamso baka papa chéri yango donc soki s'il faut na zonga na Bible donc banenge Jean-Baptiste alobeki non nakoki kofongola ata singa ya sapato ya papa chéri te donc papa chéri c'est un grand approuva de quoi il est capable na niveau nyonso donc ça je ne peux plus jamais. Merci pour cette belle réponse. Merci à Métro. Bosanga ina Mignon Bram. Amour pirate Oumela Boyembi ensemble na Mignon Abraham. Belle des charmes. Oui, na Belle des charmes donc Boyembi bino nyonso. Alors bana BCBG olobani na bafana na bino parce que bosangani Boyembi lo moko bafana bakunda na miso bakomotala bino bafana bino baolanda bino parce que dia bafana boko dia na bafana ozaka dia na bafana mais lelo boko msulo bafana donc baozela bino oyesa bango o promettre bango. Ouais, donc bafana na biso bafana ya bonne musique plus particulièrement il y a BCBG pour bato ba côté la biso koleka bino bazate donc na senka bo soutenir biso bolongo la esprit wana ya papa chéri ou rien parce que naturellement et salama ke muto abotama akola akufa ba mususu ba botama alors soki bolingi ko soutenir bana papa chéri te lobi papa chéri akozala te banani ba bando représenter donc bon comprendre bien tant na bilobi ozala te c'est naturellement donc tango yaka elobaraté que le batteur comme le col la mamboyette chichi awa keba donc moni il faut que y kebe la maloba non mais c'est comme moni ngati na tambola na yeba ke non na okufa lobi siko je ba bisinga ke yo okufa non banga point na bi ke lobi na kozala kate donc ce n'est que normal bato babanga okufa na ebité quand neto zawa boye mutu mo ko sa erreur kiti ba nadaye muto na uto zane siku kala mingta loba tout zane ka siko donc c'est normal donc dans le sens que il faut qu'on prépare toujours faut préparer relève à BCBG bisoye bato bako défendara papa chéri même soka komi binzete bisoye tozali to défendre couleur wana eli moité donc bo soutenir biso
Oumela yangwana bo consommer yango koti na YouTube obeti métro effacé Oumela au mon clip à Kitoko on a salé Libino avec la participation du président Mignon Abraham que je salue et que j'ai dit aussi merci. Nandenga Ndimaki invitation pour participer. Na clip aussi président Abel Descharmes pour na PCP merci. Ndenge Ndimaki ko Mbappé ko participer na clip. Donc Oumela et ko annoncer maxi single oeza intitulé Moi Messie. De oyo alingi na bwa kaye na Moi Messie. Alingi na yembela nzembo ya kitoko lokola Oumela oto embeli l'homme de passeport rouge, le meilleur de tous les temps Ndongo Bega. Solo là, na plus 243 81 460 45 53 plus 243 81 460 45 53 ou soit plus 243 84 070 74 72 Ozonga Mugo artiste Nabino métro effacer les tableaux bakise la ngai apothéose yankunga donc apothéose yankunga rando lobi moi na papa chéri bozo bimisa maxi single bimi kamingi te album et ko bima parce que kamingi te maxi single ezo bima message moi pour na papa chéri. Ouais, El Salvatore de la Patria père Nabiso donc fongola mutema bana bakende liboso nebi ke ozala déjà mutema malamu de partout zali loba maloba bien pour Nabiso bana nayo. Spirituellement, tu as un lien parce que tu as un groupe nayo et surtout un produit fabriqué par Papa Chéri na beta na orchestre Moroté, mba moro grand libulu BCBG donc fongola motema bana ba kende liboso to sengi mingite na sengite ki o produire bisoté fongola ra motema. Voilà, merci à Papa Chéri, hein? C'est El Salvatore de la Patria qui message à Bana. Alors, question moko inga na suko trop kabona boité mes trois artistes et musiciens. Na vagozo le kamikolo parce que na elito kita mais en tant qu'artiste et musicien trop tout pour répondre à monsieur ça là bien. On peut zapper à vie nayo par rapport à marambozo le entre Igwe de la Forêt bisika zali na pese mbote Igwe de la Forêt na pese mbote bisika zali na mwana na ye héritier wata. Output album na ya retirada moi batira ima wana na ebite soki ozala moi lo bato conseil à couper ça par rapport non c'est pas encourageant et ça m'a encouragé te marambo ezo le kawana donc frère nangai héritier Watanabe oza bon chanteur félicitations ndenge na retirada donc eloko sala i musane kende liboso eza créer ba conflit pour wana da blo moko eza ba monter en rapport à créer buzz façon créer buzz eza ebelé déjà buzz et ça là déjà quand on sali musala bien wana donc luka ko manquer papa oyo yo a monisa na miso batu et eza vraiment bien té donc na président Ranson pe faut mutu à garder bande na ye na mutu garder bande parce que ba mikolo ebelé pe lelo ba regarder bande te pour ebi non wana bande à petit fona kotango nanko entre ta petit pe à déconner donc je ne sais pas réellement qu'est-ce qui s'est passé nanya zalaki na faute nanya zalaki na raison mais héritier oza mwana yonde il faut omikitisa que ça soit provocation ou taki na côté maison mère orchestre na siko zalaki yo tant que mwana muke il faut mikitisa po tango zo manquer vient sonner à toza na raison mukili peut se raison te. Parce que aux amours oyo biso nyonso toyebi viennent sont à fabriquer de toutes pièces donc aux ana et l'autre moru to manquer donc ça la carrière na yo calmement musique comme to écouter là yo. Voilà, merci Métro effacé, merci la bande de colosse aussi merci à Mike aussi les petits aussi n'habitez ceux que ça dans moi 2-3 personnes je salue parce qu'il y a comme na suka to comme ko kabana yo. Ouais, on a Simbote le meilleur de tous les temps, l'homme de passeport rouge Ndongo Abega, ya maman aimé, na Simbote, na bossa inte Munchi wa dollar, Dieudonné Kabeya, José Alaf, double bransard, hein, na Sibino Tumbote, Yancente Monangani, Bolikango Mokonza Mabele, Papi Pap Cover, ya Dadini tout, donc
nalingi bino mingi umela yangwana en plus bobenga bosolola mabanga bosolola chant na moi messieurs. Voilà, merci na bande connaisse bozui bakolo na biso vraiment tout comme la souka émission na biso soki bosepe na bidili o bopesa bongo merci na Aniel Minofa vraiment to senga na bino ka moi messieurs yango na de Jésus ya umela déjà ezali na singe la umela en tout cas bopesa pe métro chance bopesa mina bram chance ba fan so BCBG papa chéri en tout cas biso pe to senga ka bo fongola motema boyamba bango et bango pe ba ça l'exception. Moi, quand chanson, bah maison mère, bapesa ba héritier wata, bapesa ba feregola, bapesa ba déconner ce belé, ba fabrication ba bimana na maison mère bino pe bo pesa, le coup mon père BCBG mata et ça répond bien à bino et ça ka bien vraiment merci Afrida Kanga ba charme ma copine, merci à mon vieux à Diogène et Genève Mobimba, babi un bon papa, on a bien que papa, na peso ba gros coucou non bisque zali ba gros coucou à Maxime Samba, à Freddy Mbula les méga boss, à Freddy Mbula les méga boss. Ba gros coucou non la bosse bon côté passe à Charlie Yondo donc madame Obimba boza na ngai papi Mazembe papi Kabema Mazembe donc ba gros coucou na ngwana ba gros coucou encore à Mimi Masonga à Dulu Masonga à Wivine ma queen depuis London donc